Non, jamais. Alors, on a ennemi à Congolais, Congolais, beaucoup de voleurs. Inspecteur de la finance, on a contrôle de Tiwan. Motabara qui n'a ngiringi, na bumbu, accueilli, détournement, au bango balé, nyonso, ezali 140 millions de dollars. Bazouika 2 millions, après 3 millions, après ça, petit piniso. A combien de papadjero, a combien de bandango partout, momi partout, atali yangote, nan a perdant, c'est le peuple. Mais si nous avons perdu na bango, tous en octobre na bango, basi na souci na biso te. Yango ba cop mosu ezali balingi ba député te, ba député ba na mbongo te na ba sénateur. Là le na bato. Na ba directeur accompagné ba société paritatique yo ba kolola nde bango. Yango ba député na ba lar te ba 15 000 ba eloko te. Ezali de pa ya bango. Comment fait-il possible? Est-ce que bato e balingi Félix Tshisekedi ou bien Tshilombo balingi te balingi te? Responsabilité, responsabilité. Et l'on est dérangé, ça va pour qui nous PC. Eh papa, ce qu'on a l'opposant, c'est dans l'opposition. Ce qu'on a la majorité, c'est la majorité. On s'en sabille, on y va l'été, on va embrouiller comment? On voit que ce sont les sons qu'on appelle ça va monter. Les langues de jeunes de télé, là, le bio, parce que tu vas foutre ma bête, bien moi, qu'on va gagner pouvoir dans déconner. Soit disons ma passe. Hein? Soit disons ma passe. Hein? Tu vois, il n'y a pas de déconner, il passe, hein? Mboyo, toi, tu es. Tu as 500 $. Hein? On n'a pas cité. Hein? Ok. N'a pas de vérité à l'aide. Tu as bien ce que tu peux pas dans Soukangwana. Hein? Ok. Tu as bien ce que tu peux les noms mais qui sont au pouvoir aujourd'hui? Mais c'est Alain, n'a pas de pouvoir. C'est la continuité. N'a pas de parlement. N'a pas de parlement. Il n'y a pas de gens qui ont est-ce que tu as motion non, na vie à la population, souffrance c'est ça, non, non, non. Il y a des millions de gens qui ont ceux qui ont millions de gens qui travaillent, c'est pédagogique. Donc, tu as c'est inacceptable. Donc, ce sont les gens qui manquent les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Voilà, comment sont les qui et Katani, caméra et on a joué. Le pasteur a bien mais Alain, il y a ça, Ngefa. Azala bongo me tournaé. Allô ngwana akataka moi ya zolo bala kuna bongo. Azela ngai. Akozanga bongo. Ala ndokite. Ba ngela nkema kema ngeta. Moi je ne dis pas que je suis saint monsieur Alain. On ne pas bandenge ni. Balinga ki o soutenir mukuna quand même à 100%. Na lobi na ko soutenir mukuna na ko kende. Ezala makasi bo nzete bo changa mondongo. Bo changa na sekuna yake. Parce que moi, tu as besoin de motivation. Mais yo habite comme nous avons un téléphone. Yo comment raquiner car il non 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 raquiner pour la nuit. Mais viens mais orgueilleux. 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Ami quitte ça. Je vais voir Mukuna. Le gars va tchenga mondumbo. Na fumangani na kokende. Espérons qu'il y a ayamba au na prison pour ça. Mais il y a la prison ce sera boyine ko yamba. Mais toi de kololi ne kuna ngai nini. Ya za de kuna za na biro na. Ata de sika passe on to lobela parce que on peut to se mobiliser ba chrétien tout de la solution. Hein? Solution na. Ce qui justice 4 ans à 12 ans. Hein? Et 4 ans yango to ko loba to ko senga grâce présidentielle à 87. Je vais vous voir. Hein? Motolanza mais Romi quitte ça. Exactement 4 ans bang té. Alors quand ma vient qu'on a toyebi. Et là quoi koufeli toyebi. Makambo ezali toyebi. Peuple yebi yango. Peuple za so baté. Mais na ko bela mukuna za boye. Mandela kota ki prison abimaki. Akoma chef de l'état. Mike Mukeba kota prison abimaki. Ba moki ba kota pouvoir Coutinho akota ki normal abimi mwela. Mais na do banga nde via abima mwela. Ok, pas balinga batanza mbete. Mama na ngai fongola matoyi o kalisolo. Moi na londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto betia batampo esala 15 à 20 ans esilaka te. Moi na Londres alobi solution ezwami. Somba kaka Gisnovita bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete mwete gu balapa solution ezwami pona proposition nzoto na biso kobanga te yo muto sala 15 à 20 ans
na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Vérité et réalité, mesdames et messieurs, votre magazine qui vous informe, qui vous divertit également, qui vous apporte beaucoup et plein d'actualités. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Baimbo Koba Kota Labiso partout à travers le monde. En tout cas, Tokope Sabino, merci Pematono Mingi parce que grâce Nabino, tous allez motiver, grâce Nabino, Toko comprendre que Congolais, Azali n'a besoin de changement, Azali n'a besoin de Mbokanae. Échanger P et Kendeli Bosso. Merci Daya Gianni Sita. Nsongan Poutou Bangamichuri depuis Suisse-Irlande. Un homme réglo, crédible. Oh, ban associé à Mboka. Merci. Na les commandants en chef Blanchard Kadhafi, l'incontournable leader. Le 26 juin déjà, c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire déjà d'avance. Que les bons dieux puissent vous être favorables et surtout que Makambutu à la Kitoko, Biso Bale Kinayo, Toza Simanayo. Merci na Chouchou na Tati, la véritablement femme d'affaires. Il n'y a pas mieux qu'elle. Maramba va faire tout ce qu'elle a eu. Ne comment si on défendre valeur, il y a bon moi si. Pe akubunda enfin que Moka Ekende Liboso. Merci beaucoup Nabino Yosotou. Je précise aujourd'hui au Four et au Moulin, nous avons Jordan Panzo, notre chef, qui a la prise de vue, qui réalise, qui en même temps, voilà. Donc c'est comme ça qu'il est en train de travailler ces derniers temps. Merci. L'équipe Ma Nouvelle Tendance Télévision, vous n'êtes pas encore abonné, kende ko s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Maramba Malunga, Maramba Malamu, Ezali Awa, Biso Otoko Bunda, Mboka na biso kende liboso, et Sengel Tozala na rendez-vous Awa. Vous kendo s'abonner, kende place à cloche Ezali, afin que vous avez notification surtout en temps réel à chaque fois que Toko tia la vidéo en ligne, pour permettre aux bandekonions surtout Tozala na même morale. Merci beaucoup. Alors nous allons toucher plusieurs points. Nous avons le plaisir de retrouver sur ces plateaux le prophète du peuple, la bouche autorisée. C'est comme ça qu'on l'appelle ces derniers temps, la bouche autorisée des dieux. Migolo ceux qui a lobby et kokisami. Ceux qui ont maramba ko lobby ko kokisame ko kokisama. En tout cas, merci beaucoup. Et ça la ka esengo ceux qui muto ko sala musala na eke et comment on a mis sur bateau. Prophète John Ngefa, en tout cas, merci. Nanyon surtout au kosala pe mbote na yo. Merci beaucoup DG Alendele. Congo ezali mboka na biso. Toza na mboka mosusu te. Soki tokiteki Congo, token esclavage. Pe tokoninga yango te. Toko défendre yango ti na dernière énergie. Token na boumbu. Token na boumbu ko parce que départ na ça boumbu. Mais ata juif mo akotikala ko défendre cause Israël. Alors yango na lobakete ndeko Alendele kolo pambola to banda na prière. Tata na lola lokumu masandro lezonge pa na yo. Nkolo to bande mission na yo. To sukisa na yo. To tiki ba kongomani nyoso maboko na yo. Loboko pe ngolo ezala kati na yo. Pe miracle accompagner. Moto nyoso akona molima pelengendo yango to bobo. Kolo tika ite yo ko isaye. Kolo zongisa bo somi ya Kongo. Bana Kongo ba sepela. Na komo na Yesu. Bana na biso pesukisa na biso na komo na Yesu Masia. Amen. Amen. Merci beaucoup prophète Ngefa. Merci Nabino surtout Bogota la biso alors notre ba ceux qui vous en abonné ne tarde pas va t'abonner. Merci Mingi Minabino surtout Bosenga Bolbi que no bino boko bunda pona tina na mboka sengeli pe de temps à autre bon reconnaîtra kapé ba o babanda. En tout cas Vuluzi Kimbango déjà toyebi déjà en tout cas Matondo parce que toyebi grâce na bango ne lutte au éco continuer parce que il y a eu plusieurs années mais lutte au bandakala bato quand on dirait makambo to ko sala ibandika kalelo donc il y a eu des gens qui ont donné même leur vie pour la lutte au babanda yango kala. En tout cas merci beaucoup na Vuluzi Simon Kimbango parce que toyebi que makambo déjà lutte zo ko continuer et ko continuer. Merci Lisusu na papa Félix qui nous suit depuis Goma. En tout cas
na maman, donc maman Félix mbote na bino nyonso tout libota mobimba. Donc papa c'est papa Félix na service R à partir à Goma en tout cas mbote na yo. Merci na bino nyonso tout. Donc penser le sous na ba kongomani o ba ko bunda pona mboka o bazana souci il y a changement ya mboka na biso neti mon vieux Tigana Zuré ta pièce maîtresse la pièce mbote ya odilo man pour exemple à suivre ya Rachel Musolongo maman va fantaisie mbote pe na bino nyonso tout prophète Ngefa Losako mboloko akonda na zamba pona ete azali maladi te lolenge na ye prophète Ngefa Losako bituma ya mabanga esika ezokobeta na soki kaka maki aleki mawatro none panzani prophète Ngefa Losako bamekaka mai na nzete mpo na liso ekokoka te ekiokosa na obseza mozindo prophète Ngefa Losako bakatisaka ebale na posa ya mboka te bokozinda prophète Ngefa Losako mokolo moko te esende akokima zamba mpo ete nzoko avimba ezali lolenge na ye en tout cas la bouche autorisée Losako Chokolilo nde mokonzi en tout cas Chokolilo nde mokonzi papa Félix na maman na Goma Air service Air Chokolilo mokonzi nzambe apambola bino na misala malamu boza kosala et puis na lobi na maman Félix ete na mwana papa Félix na maman ndefu mbali awa okanga ngolo na mandefu na kanga maman Félix wana bouger te. Vraiment, merci beaucoup prophète Ngefa. Alors nous sommes au point d'actualité mesdames et messieurs. Nous allons le brosser parce que c'est vrai nous sommes congolais et nous avons ces devoirs et surtout mboka na biso tozana souci wana. Koka mwa mboka oyo soki tokolobela ngo te muta kolobela ngo akozala te. Toko poser question. Le tribalisme, je crois que c'est un point où déjà, depuis le fait Maréchal Mobutu, un point qui a été très combattu, où on a énergie pour neutraliser enfin que voilà pourquoi est-ce que la politique du fait Maréchal pour le président Mobutu, paix à son âme, ezalaka kosala nini akozwa mutu auti na Équateur atindi gouverneur na Sud Kivu. Oui. Akolongola mutu auti na Kivu atindi na Bandundu. Alongoli mutu auti na Bandundu atindi na Kasai. Akolongola mutu auti na Kasai ake na Kisangani. C'est-à-dire alternance façon ya ko changer bandeko wana et bandai ko sala été et renforcer le sous bolingo d'abord tout d'abord. Congolais aïba keno ndeko oyo azali ndeko na yo, c'est-à-dire ata ceux qui yazolo ba chiluba yo koloba Kiswahili ne pense pas que boza bandeko te boza kaka bandeko bino nyonso tout. Voilà pourquoi est-ce que politique ezalaki ekolo moko papa moko mama moko, c'est-à-dire makambo nyonso to bandai kolinga ete pona kolakisete esengeli batu bazala kaka na bomoko. Alors nous espérons qu'il quand même il y aura une suite favorable par rapport à makambo nyonso tout wana. Mais lelo prophète Ngefa Nabanzi awa il y a un point très important autour aborder tout à l'heure. Je crois que Tozo Lelato continue à toujours étaler impunité. Toute une question. Ce va passer mon tout tâche, va passer mon responsabilité. Accueillir à Saliango, pourquoi awa pas na biso audit ezalakate? Et c'est comme ça que nous sommes en train de voir inspecteur surtout ba kendo sala ba audit wana so ki okutani abanda na ngiringiri alongwa mbala mo somba ndako na ma campagne akoma na bambongo ebele akoma sala ba business et tout consort tout ça pour nini parce que so ba quotidien na commission mo kendo sala audit place mo pona eloko mo dossier kingani donc il y a qui kuna ba millions et bimi et quotidien na ba poche na bango et en fin de compte les soleil bandina tire aussi là. Au Congo, je crois que c'était une fierté pour Nabiso. Il y a comme on a que Congo Nabiso, tous à la compagnie aérienne, il y a Biso Moko Awa, et que ça la musala. Si manango to ekoyoka si manango makamweze bele Congo Airways ezakutu ya ba congolais te ezabo ekutu soki nani mutosala ki boy. Tomona, je crois que Jordan Okotia biso ba azola ki biso ba image. Nous avons vu des autorités, je crois que c'est Isa Sonia Kosakanate. Batupe balati ba kazaka ba costume na bango kitoko na ba cravate ba kepe na aéroport basali pe mulongo bazozela ba avion ekita ba avion kita raté ba avion bandiko kita e bandiko kita bakata ba riban te bakati ba riban basala ba visite te ba bandiko sala ba visite bazokota na kati ba bandiko sala boye et en fin de compte
baiko enregistrer malamoko ba vol. Je crois vol à liboso bango bakendaka na éviter so bakendaka soki Lubumbashi Goma. Lubumbashi. Voilà. Bakenda Lubumbashi bakonzi na kati kuna. Bamso bakenda Goma et après comment Mambabunya et tout comme ça. Après voyage na bango. J'ai l'impression que ba avion na je crois mokonde sala mokonde ko sala ata 4 voyages to 5 voyages. Ya se kufa. Ba avion nyonso toana ekufa. Et là ko toucher République Mobimba, image ya République. Bato bazaki na commission ya achat ya ba avion wana. Ti lelo batambola na mboka o. Audit etikala ko sala mate. Pourquoi ba avion wana ekenda ko kufa etikala ba epave moko etikala soki na Kisangani, moko etikala soki wapi soki na Beni soki wapi kuna, moko etikala soki na Njili, c'est-à-dire on n'a plus rien. Et en parlant de ces avions, il y a eu des millions ebimi. Autant de millions ebimi baki ko somba avion parce que lelo na kati ya mboka c'est parmi ba pays où lelo déplacement ils ont coûté énormément cher. C'est Congo. Et lelo et bloqué congolais aïe bata congolais aïe ba congoté. Yango zo mona même ba rwandais oyo il profite ya koya koyiba mboka ya kokata parce que tout na Congo aïe bité. Bango bazoya ils ont la facilité ya kotambola na ya cautionner République démocratique du Congo mais biso moko bato bakaka est totanga ka ba province yango na classe to monate to kendaka te to ebite ke koto yo boko c'est-à-dire ceux qui munzamba sala au mangolu obota man Équateur oyebi Équateur ndambo ceux qui ba parents ba bundi boya na Kisasa combattre ce objectif zaka boya na Kisasa bo potana tamsunzela poto tambo sala likam oye na Kisasa oyebi pe kaka Kisasa en partie 24 communes à Kisasa oyebi yango nyonso te mais mutasala 20 ans azana Kisasa tout n'est pas maluku izaka wapi manayo kango kaka ayebi maluku même nsele ayebite nsele ayebite mais congolais et ceux qui tolingi to bana ko déplacer sikoyo vol national mutazo longwa awa po akende Goma bazo futsa biso na compagnie aérienne ona bako futsa biso 390 $. On a vol pendant qu'il n'est qu'à aller simple. Mais tout 700 et quelques $. Donc déjà dans tout ça là voyage ya ngaro kende Goma kende Bukavu kozonga Goma kende Rwanda kozonga Goma koya Kisasa, c'est-à-dire déjà aller à Pamba 390 $. Retour lisusu 390 $. Siko ceux qui te longo 390 $ ana to kende lisusu na ba go pass. Ba droit aux ezali na aéroport wana. Et ba droit nyonso to wana ezo permettre biso to vivre te. Congolais moyen déplacer ezate. Voyage à Pamba ya Goma OK dépenser ba 1000 et quelques $. Et les lots ezo bloqué ba congolais. Bandeko oyo iti koleka na makambo ya ndeko Kabila. Sénateur Kabila o makambo eleki na ye. To komi lisusu na actuel président Félix Tshisekedi. On nous parle, il y a achat, il y a 2 avions. 2 avions Oyo de type Embraer. 2 avions Oyo Bakosomba Awa. Avion Moko. Mokonzi Mboka na Bakonzi Bazawana. Baebi ke avion Moko ezali ko coûter 125 millions de $. Wana Bango. Baké Basombi 2 avions. Na 2 avions au Baosomba avion moko 125 millions de $. Mais en vrai avion oyo prix nango ya solo ezo banda na 60 à 65 millions de $. Bango basombi 2 avions. Donc 2 avions au bango basombi ceux qui mboka mongo ebimi na kati na bimi na mboka eza 250 millions de $. Pour na 2 avions. À peu près ça dit ba gagner combien? 140 millions de $. Et qui est dans la poche, il y a bandeko oyo. Maramba boy na ibite mboka oyo. C'est-à-dire les gens ne font que détourner ba millions, ba mbongo ebele boye. Mbongo ekoki ko sauver, ekoki ko sala musala malonga na kati ya mboka. Mais aujourd'hui ba détournement mbongo oyo. Est-ce que le président de la République, est-ce qu'il y a possibilité caméra kangami? Est-ce que toki komona bandeko na bako taper ba kanga bango?
babimisa mbongo. Et avec cette allure, pensez-vous que les 5 ans, il y a présent Félix, bilan que ça la positif. Prophète Ngefa, Malobambo Kana. Ndeko Alain, ezali pasi na mawa mingi. Na ebisaki yo awa de côté de l'état de droit. Et puis culture na biso africaine, la culture moko ya ko démissionner té. Soki mondela moni biloko yo simbate a ko démissionner. Na keli boso na avion que Joseph Kabila sombaki. Na ba avion wana ba épave. Pas moyen ko bongisa ngo té parce que ba ko suma mitera sika ba tie fonctionner. Hein? Talamboka ezo tambola na ngoto bobo na poloso. Parce que ba sombi kaka ba moteur. Ata combien ba kotisi yango plus ba avion président sombi yango ko fonctionner. Na Congo absence à l'état eza. L'état azali mais absence à l'état ezali. Faut bato ba yeba. L'état ils ont fonctionné ndenge ekokite. Et le caméra donc 150 millions de dollars. Non jamais. Alors on a ennemi à congolais et congolais bango moko. Beaucoup de voleurs. Inspecteur ya finance on a contrôle body Tiwan. Motabara ki na ngiringiri na bumbu akei détournement au bango balé nyonso ezali 140 millions de dollars. Bazui kaka 2 millions après 3 millions ba pesa dipimiso. A combien de papadjero, a combien de bandango partout, ba momi partout, atali yango te nana za perdant c'est le peuple. Mais si nous a perdant na bango, to zango oktobo na bango, baza na souci na biso te. Yango ba cop mosu ezali balingi ba député te, ba député ba na mbongo te na ba sénateur. Là le na bato. Na ba directeur accompagné ba société paritatique yo ba kolola nde bango. Yango ba député na ba lar te ba 15 000 ba eloko te. Ezande pa ya bango. Comment fait-il possible? Est-ce que bateau est balingi Félix Tshisekedi ou bien Chilombo balingi était balingi? Comment président abimisi parce que tous les accompagnent rien n'était. Mais nous sommes na lobby Air Rwandais et où t'as na Kigali na bateau chaque jour est na Kinshasa. Est-ce que monsieur Alain Dele au monde à Kabango bateau balongo bakena na Kigali? Bayaka veut dire nga vie ezo la sani bakotsa ka batu na bango batuti bautu ça le savoir yo kolongwa goma pambo aller ko kende ka pamba tira tourner ça na est pour pesa 1000 et quelques dollars mais tika poto 900 000 900 dollars 970 et mataso comme na ba vacances mbongo ya ndenge oyo type Abraï et 70 et 190. Président Abimisi 170 millions. Abimisi Mosusu 190 millions. Type ya sika un nouveau modèle et oyo. Mais bateau yangotobo ya poloso ba ennemi à Congo, ils ont détourné 140 millions de dollars na ba poche na bango. Bande kolanga bota batolo bate. Est-ce que c'est normal? Bah du 140 millions. Ce qu'on a audité ça. Service audité ça. Bakendek. Auditeur bazali. Mais auditeur ne va pas marquer. Tant à coûter là qu'on dengo où est 140 millions. Andeko. Mais dossier si la carte. Dossier si la carte 140 millions, bon 150 millions, donc on peut Sabino quoi 5 millions de dollars. Yo au moins à 100 000 dollars na bon côté. Au de 5 millions de dollars. Bah du n'en j'étais battu na mondumbongo. Investigation, il y a Vital Caméra, tout le monde a félicitations, tout le monde a salé salam. Moussa les salami. Bako bimisa même nana hôtel. Na hôtel là motala là. Oza na photo to eba gité bala monter ba somba ki bo. Tout le monde fait investigation ça la même case. Mais qu'est-ce qui se passe dans ba dossier sous investigation et ça ils ont aboutir na eloko. Ezali bakor. Bakor nde oyo ekangi bango bani ko bimisa ngote. Soki lo caméra comme le président mo ndimaki. Soki président targi bakor makangi caméra. Ezra Kabila ya Tshisekedi ba pesa encore que caméra samba pour il a beaucoup de trucs parce que caméra dans 5 ans alinga on est beaucoup le panga teke pas aminde voilà comment alinga to kunga teke yango mais pourquoi bateau ba détourner oyo ba avion oyo yango service de présidence audit la présidence ezawap audit ya parlement pezalaka bango bazalaka otobenga bango autorité budgétaire bazawapi bafungola dossier ba millions ezako kamwa papa
tokotonga Congo mokolo moko te avec batipe ya bato eza mawa et après on va na réserve mbongo ezate la réserve mbongo ezate non attention non attention président appelle ce crédit na enseignement gratuit à salaire $1 milliard. T'attends bon le président bimi ça moto éviter pour réserve monétaire basilisi yango parce que baccordé la banque mondiale $1 milliard pour enseignement gratuitement na kata Congo. T'attends bon on va négocier musala wana mais tala ba imposteur ndenge bazo sakana ba peuple congolais. Mais eloko ko kamisa bato ezali prophète Ngefa. Makambo ko sala na kati ya mboka. Ne me dis pas que le président Aza au courant, toi là comment on a. Mais il est le chef, monsieur. Pas détournement, non ce que Salama et Belé au déjà ils ont qu'né n'a quoi il sa même président de la République. C'est-à-dire il y a aujourd'hui Félix au départ Azaki n'a crédibilité. Mais la crédibilité Azaki aimé par le peuple. Mais le président le Zala. Parce que beaucoup de voleurs et puis deux, bah tribalisme là la présidence et là bateau et quand partout ndele lop mumawato. Dans le dossier Mounene le collabo. Nani a qu'on dit mayango dans le monde. 140 millions de dollars dans ma poche ya bateau. Président bateau a sombi type Embraer et 70 125 millions. Aïko somba sous Embraer 190 nouveau modèle excellent. A sombi yango sous nani na 125 millions. Ba gangster o to benga ba jango ba mo gigio na lobaki na bango. Hein? Baye total 250 millions. Bango baye ko détourner 140 millions. Et là on est à l'ende le mbongo so ba détourner. Bango ko 4 avions. Et 4 avions et qui na Congo. Mais bazu mbongo il y a 2 avions na poche na bango et personne qui ont pas. Nous sommes là pour dénoncer les antifalais. Toko dénoncer. Et là ko la biso pour na mboka na biso ala nzamba yebi yango il faut parler. Toko délivrer mboka ndengeni. Na babido ko ndengo bokotonga mboka ndengeni. Mboka lokola Éthiopie te oyo nani mboka lokola Éthiopie azana autoroute est-ce que na kitino autoroute ezali hein mboka lokola ya papa ba terroriste ba comme beleni ni comme ngoni za pembe Éthiopie c'est qui mboka ngoni ni wana même Nigeria en fait même Nigeria sur le plan développement ba Nigeria ba Afrique mais biso pe ba projet zalaka Somalie biso pe projet zalaka te mes projets ya autoroute ezala kiti autoroute yango wapi yo mona ba market te ba market on mona market bon lobby autorité market merci beaucoup au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen to mona ndoto ya baba mutai bakanzambi tokei aerocar to suki wapi papa market allez to bandaka bien na nzambi to suki c'est na bien le omoni ngana to bandaka na prière to bandaka na prière to kende pe na prière na suka parce que comme biloko ndenge senga na fashaka ngwana parce que le peuple souffre monsieur yo yebi yango ale autoroute elinga kezala o moni yango wapi ti côté aéroport kuna autoroute elinga kezala yo yele santale yonde kundo kololo ale tikanda ba même ils ont reporté ba même prophète qui fa ba ngona sentiment ale tikanga na loba pardon loba papa loba bande ko ngai soldat ozo futa e combien enseignant combien oyebi salaire à protre université salaire naie officiellement $150 prime $2000 tala ba individu ya pamba bazu commission ya 140 millions de dollars na poche na bango nye. Mais honorable Jeannette Kabila a lobé lango et pesibi beaucoup motomboka les sous. Mais c'est parce que alobi yango alobi mais comment est-ce que basoda bazo futa ma bien te mbongo tout ça bango bazalaka futa basoda na lobi bango bazalaka bafuta basoda mais avec conscience à dénoncer conscience ya nini atika bato bango bazalaki 19 ans de pouvoir 3 ans Kabila le père bafuta basoda bazalaki na nyonso na boko na bango alobi social abapeza bien te Kabila ebonga social te pona hein tala mpoti oyo eza liso moningo longo te longa moninga te. Mais à ce conscience, c'est conscience à nini? À votre conscience à nini parce que ça fait 19 ans de pouvoir, 3 ans Kabila le père, ça fait 21 ans. Parce que va foutre basoda mala. Soda touché qui? Si qu'on parle, c'est que ba ko sele makamo. Non. Et ça continuité non? Oh bah ça la continuité. Non non contre parlement lelo. Non non contre c'est non. Et ça ba juste ba ngwa Jeannette Kabila ba ko dénoncer. Ah ba ko dénoncer pour le honorable Jeannette a lobby en bien. Adjoa la sociale frère oyo. Basoda ba ko futa ma bien te ba enseigner non azala les soeurs pesa ba total ba vita caméra. Adjoa frère oyo dans ça pendant pesa joyeux anniversaire. Adjoa ne frère wa joyeux anniversaire. O tiko to vidéo papa mama papa. Yo on se fait la fleur on a té. Frère ya nini moto na bien. Ba li ba collègue té. Ba za ba collègue.
ngai na ndima mokolo moko te oyo kali banga psanga corona au nom de Jésus na corona te ngai ndima moto wa safu safu ngala bi Daniel safu so ka la télévision afungoli miso zo lokali di to ke na tolete banyo makasi wana ozo tindikango miso bobie na ndima kiteke aye joyeux ma papa donc nous sommes où monsieur joyeux mais ce qui est ça par rapport à la responsabilité va pécier quelle responsabilité responsabilité et l'on est dérangé ça pour y a qui no PC eh papa ce qu'on a l'opposant tika l'opposition ce qu'on a la majorité tika la majorité ko sang sabile ko mi balete yango zo mburi kongo ouais ça sont les sons on appelle ça monter les landes jeunes ta télé mi de là lobby oh ba surtout ba futa ma be bien moko ba kina pouvoir na déconnailler soit disons ma passe soit disons ma passe tu ay ba kiteke ndekona il passe mboyo to chuke to pesa $500 on va m'en passer ok na zo ba vérité là to banaki no bien c'est que to be banana suka ngwana ok to bananga no bien suka na ba ba ki ngote les londe ko mi ko lo ba yango mais qui sont au pouvoir aujourd'hui mais c'est Alain na lo na ba chapeau na ni ba na pouvoir lelo c'est la continuité na ni ba na parlement na simi parlement so mi ba banana ya ba jeune Kabila te est-ce que ba toute émotion moko batia non na vie ya ba population souffrance ça boy non dumboko yo ka ba millions zo na poche ya bato so ki ba millions ba pesa ba travail na ba oui ba ko separater donc on tika bango inacceptable donc ce sont les gens qui manquent les fruits du Saint-Esprit Galates 5 verset 22 on s'attaque à moi trop na ba parlementaire nani quand même naïba parce qu'il y a quand même un bon nombre de gens va senga qui peuple awa peuple apé sa bango voix ba voix na bango enfin que ba qui ne ko représenter ba kolbaza la ba lobeli lelo baza na parlement mais yo ozala kaka d'accord na bango ti problème na ozala rani d'accord na bango te zaboué biso tout toza ko lia mokuruta panzi biso tout toza ko souffrir to boy pele polo sona pelengendu na kombo ya peuple ce sont les gens bazo ko viser babilo ko na bango no ya peuple est-ce que yebisa ngai bato yo bo vota ki bango na kimbalo topona ki alende la kena député topona ki Tatiana Osanga toponi lisusu nani oyo ye pa ke na présidence asuka na ekuna na fa ba mina makwanza ezo ekuna na de député est-ce que biso to voter bino lisusu to voter bino te moto ka lende to ka ko lukambonga ba bosani ke yo za ile na jipo ta mwana karna to voter ba job ka na komba peuple ba Daniel Saf nga ba na Daniel Saf tala bino osaka na John Ngefa Daniel Saf bazo fungwa miso wakatu lelo bakoti kuna yebisanga eloko nini ata loi moko ba pesi pona pe Mike Mukeba côté le la bango non Mike Mukeba c'est un vrai député c'est un homme félicité Mbalasima Zonga na député national moi peuple abola nanga il a pris beaucoup de risques à Sali Makala. À Makala, mais oui, Azali un vrai opposant. C'est lui. Magaza il reconnaissant. Ok. Magaza il reconnaissant. Mais oui, on a boyé papa. C'est que Daniel Saf quand même ça va parce qu'il a quand même il est pas dans la ligne. Daniel Saf attend Moli Mankolo. Pas le pouvoir. C'est là le bagage. A commis joyeux anniversaire. Congo la muka. Bana Congo la muka na pongimbo keke la muka papa Molière quand même à côté de Molière wapi ana position té Molière na position té papa est-ce qu'un homme de terre comme Molière au juste yo olingo ndima été pour nani muto sala musala na ye ako dénoncer awa batoka ba homme d'état sol Tshisekedi Mulumba le père les pauvres malgré était corrompu azoli ambonga Mobutu ça va Motolokwa Liyaou, professeur Liyaou, sont des hommes d'État. Ozoka, nakutame batoka bomboko iselengelo kumba. Ce sont les hommes d'État. OK? Nakutangela lokola Ngunja Carnibon. Il y a des gens crédibles. Mais tu vas Valentin Moubaki aboyi mama pouvoir mbaler. Moubaki bangabisa premier ministre ngani ma papa. Mais aboya kiango. Aboya kitala ki majorité. Moi parti des personnes qui parti en pouko. Kolina noté. Ozomona bazali wana lokola et donc ba sanga na politique papo ya kufa oyo ya des PC Sami Badi Banga ndenge ya changer na kufa na commission ya Rwanda bato so finga bango telemela bango ozana danger la ligne n'est plus tango bien à changer nga bien ba Daniel ba changer et tout le monde oyo totina bango na parlement allez
ozana bato ya mayele ebele tokotinda balobe na mboka babandeka nde bozosala oyo mais beaucoup de chance parce que moyaka moko afingisa bakanso o bakei bakei kobebisa bino bavandi kimie mwana lokolo pango yokaka ye mwana lokolo pango akena akosa mosala tika biloko akosa mosala akontinue mosala tika aza continue mosala na ye tika papa un homme crédible journaliste na ndima ye moko parmi les journalistes akende abima c'est Serge Kaine qui n'a pas trahi le peuple congolais peut a trahi qui journaliste au batika tout ba coopérer tous les coopérants alors to ko bana banguni Zakari ba coopérant Zakari film beta e mongote c'est quoi Zakari position nini azonga suke ba Tshisekedi Zakari monga bana lo ba balu ba trahi mboka yo tala na mutu ndengo na mutu ndengi. Merci il faut que le bakama Zakari te o l'examen ndengi nini ils ont l'examen quand merci pour la ni aller ouais pas de soucis zolo ba Zakari yo merci pourquoi na lekisi yango na habite so la moluba na habite même tribalisme yo boyang to tika ba to ba congolais Zakari sali musala na ye Mosali Zakari sala qui filme asengi mandat mi balé peuple à lobby niet à Kozouate Basile pas Kozouate sont des gens qui ont trahi la République les Basile déjà bafanda déjà ba comme stable ça vanda stable mais mbongo politique silaka mbongo silaka ta bilanga kakao na café okobuka mbula na mbula mais oyo ba bien mal acquis au peuple zolé papa il mama musoko na toilette ko alors sur njoto mazobeta na mona passe Congo boy malédiction là na bien on va le Proverbe 26 verset 2 comme il rendant son vol la malédiction ça connaît sans effet mais malédiction avec cause et un effet parce que la mbongo l'état beaucoup si besoin de détourner ngo et un effet les là dans la babazile boutique la pauvre mbongo le kolia maboeti e ko sika pauvre ça qui a dû mosato et PCAT to DGT et là comme côté atikali boy dans 5 ans mbongo aussi pour mbongo lingelo ko se multiplier bango ba message ko mbongo mo boleya mbongo mo potu ko benda ndenge balingi ngandi mai motoka basile akoba na Kabila na yebaki Kabila liboso te Kabila ko ipembe na eme na moni moto mo malamu koleka mais basile moto bano tembe na Kabila ti Kabila pesi bango misala Kabila pesi bango mbongo yango na ba pasteur na bango bakolo bela Kabila te bazali connaître va bango mais tolo ba vérité poto sunga mboka ozomona aliro tozo kende monsieur Alain na ba détournement oyo 144 mboko ka ba million o ba ibaka ba million pour tonga mboka ndenge nini mawato na suki wa. Merci beaucoup prophète Ngefa, je crois que nous sommes presque à la fin parce que on a vite au courir derrière les temps on a découpé zappé moins belé au ba causer la paix moins belé. Alors je crois que dans des pays déjà en voie de développement tout le monde déconfinement comment est-ce qu'il y a ça là partie par partie mais jusque là dans la République démocratique du Congo, confinement et qu'on continue au moment où donc on rappelle que sur le plan social, nous sommes vraiment très bas même à échelle, panier à ménagère et localité, Congolais oiseaux vivre na tout du jour, c'est que abima chaque jour pour accoter ça. Mais kasi aba konzamboka bako bakisa kaka ba jour mais dans d'autres pays tout le monde quand même ba komi ko déconfiné. Brazzaville école les zongi. Na Brazzaville école les zongi. Biloko tout les zongi. Oyi bato ba diriger biso ba ni congolais. Na confinement basa pouvoir gouvernement asali ata eloko ndenge baninga musu basala ile. Na mona mboka ba Kenya ba mboka musu ba finisi ba nini bazo pesa bato ba biloko. Ramaphosa abimisaki 5 milliards de dollars pour na kofuta bato basalaka te biloko nyonso. Na Uganda ozomona te bayoka bato bilano Rwanda n'en parlons même pas. Ka Congo pays riche. So bi riche ngo mbanga tu dofungoli pays riche mbanga ka minene riche ngo bango ya mbanga minene ko fungola. Que le pays riche mbanga tu e beno ko elastique ko molaso. Ata penda cash ne ya pamba boite mais peuple yo que na rébellion na révolte totale ceux qui déciment le simbe peuple ko tombe ko tsili et boy bidoko na bango to yo mo na kata dans l'Amérique plus de mortalité parce que ni ba boy na ba cash que na bango to babimi et l'autre côté Angola tuna apôtre Elias Pedro et longo na la police bazo kota kabola biloko et puis ko pesa bato ata ba cash ne na biloko ba yebisa ngai na confinement et loko ni peut pouvoir de sali na ba député aba sango 2000 ya likolo or que ba kata salaire na baso ba loso banani ba pesa ba kaluka na bisikate et zo la nini
bato bazoué na pouvoir bazou luka intérêt na bango bakota ki pauvre bazou ba mbongo bako ba riche hein kokoma président kokoma député kokoma ministre na mboko yo mona pe Alain ba nommé moto chef ministre famille na ba fufu ba yo tena nzoto to biki yo mona yango wapi lokwa jamais d'état yo mona yango wapi kene yiba na yo sane ngolingi quelle sorte ya pays yango to bobo hein les pays de Toy-Boy. Donc bato bako bossa na pena charge moto azui. Charge moto azui akende ba ba fufu nazo mona ngolo ko adwe jamais l'état diplôme à licence. Licence à mibi. Caméra pesa un exemple. Donc poursuivre bino tina suka. Caméra pesa un exemple. OK? Na ça on ne joue pas sur les fesses de tortue. Na linga bi ba sakana na lisoko kobate. Soko temo sa na lisoko kobe ko kato musaka. Hein? Na français on ne blague pas avec la fesse de tortue. OK? Pour dans le bango vérité aller. On va pas tomber dans bien il faut tout comme parce que quand les autres sont dans mutu nanga. OK? Quand je vois na lo ba so yo quand na so ma peuple nga souffrir, je souffre avec la population ngomoko. D'accord na bango te mbongo ya bango. République ezalaka bien bato nyonso article 58 elobi yango. Oyoki saka na fesa fumangani oya koba soko meki ba ekatani kamera wana zu yango. Ndeko mo pasteur abenga abisinga me Alain yebisa ngefa azalaka bongo me tourna e. Alongwa na akasanga na mwa fumangani ya zolo bala muku na bongo. Azela ngai moi je ne dis pas que je suis ça monsieur Alain. On ne pas bandengeni. Balinga ki o soutenir mukuna quand même à 100%. Na ko soutenir mukuna na ko kende. Ezala makasi bo njete bo changa mondongo bo changa na sekuna yake. Parce que ngo changa njete na joan njete changa na sekuna na besoin de motivation aux ala na mukuna ba. Mais yo ebite ka mukuna na benga akatela ngai téléphone. Yo comment rafiner kaka eloko wana non akatela rafiner pour la nini mais viens azavien nga mais orgueilleux 1 Pierre chapitre 5 verset 5 ami kitisa je vais voir mukuna lokwa bo tshanga mondumbo na fumangani na kokende espérons qu'il y a ayamba ope na prison pour mais il y a la prison c'est sur boyine ko yamba mais toi de kololi ne kuna ngai nini azane kuna ozana bilona azane sika passe alors que to lobela parce que to amoni on peut se mobiliser les chrétiens tout dans la solution. Hein? Solution. Ce qui justice c'est Kateli à 12 ans. Hein? Et Kateli yango toko koloba toko senga grâce présidentielle à 87. Je vais vous voir. Hein? Motolanza mais Romi kitisa. Ezata okata bang te. Alors comme bien qu'on a toyebi. Et là quoi kufeli toyebi. Makambo ezali toyebeli. Peuple yebi yango. Peuple za so baté mais na ko na mukuna za boye. Mandela kota ki prison abimaki. Akoma chef de l'état. Mike Mukeba kota ki prison abimaki. Ba moki ba kota pouvoir Coutinho akota ki normal abimi mwela. Mais na do banga nde via bima mwela. OK ba balinga ba tranzambe te. Teye quand même za champion quand même. Za champion mais champion kuna ba gangi ba suka suka. Siko soka champion banga ki basu fungula fenêtre ndenge kuna ezali mboka vungule. Otomona je vais parler, je vais le faire. Ce que c'est ici na kobenga ye to ko rendez-vous parce que peuple nyonso elingi na lobela mukuna alors na bilo ale boko motila ngai pression alors je vais le faire mais là on vient ça il m'a bien parlé ya manga dans na benga ke na be vieux na be ko tikolo ba isuti hein tout la maboko mukitsa mais ma watro nde sali vient mais eza sango te sango sa msala mais sango sa mais sango azali oyebi Alain yazo milieu du village abisi otomo maboko soko elamba sango la telamba na yo lobaka awa elamba mais oui na G-Sembo Jean 14 verset 6 mais kasi yepe ba ya tamola mukuna solo ba abisi bien mukuna kota ne carrément maman nanga elamba sango la sango za sango aza moto ya baruti papa baruti kanga mwana na yo bien baruti kanga mwana na yo aza moto oui aza moto baruti sango sama na baruti ya philosophie émission non pas question de philosophie monsieur au coup, on a un sacerdotal, deux pasteur. Un pasteur a dit torche avec nous, tel mélaye, non, pas d'émission. Ce qu'on a dit torche, c'est sali, révérend, évêque et prophète. Ce n'est que normal. Et là-bas, il y a sacerdoce. Yo, mon Dieu, Branham. Yo, on a un sacerdoce. Ah, Branham, on va comment on met la balle au toko. Bango, Branham. Et puis, catholiques n'en parlent pas. Tikangana lo ba okata te mwana tozo ba makamboka ba solo ba loko moko te ba tika lelo sanga ngwaza lelo wapi na place au sala zo ngano e bien comme so ba toucher kate attention
Merci beaucoup, Prophète Ngefa. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, continuez à vous abonner. Merci, merci. Ndeko abenga singa me. Tatiana osango aza piazo mona nate. Tatiana osango yo aza. On a vu ça que aza kende lisusu otala ba émission Tatiana aza wana donc aki mitena no aller tembongo pouvoir aza na na ko bunda. Te oki mapeta tibino ale bokolia te Tatiana bokolia te. C'est toko bunda. Bokolia te baza ko bunda te suka. Oyebi nzembo moko na bimisaki yango ya mandela bazulu na banda suka bane boli misana. Bazulu susu yo pe. Na kote zuzulu te. Tala balinga makabo tala bino bafumangani bokelinga na nzoto. Bande konanga émission esili. Bino moko bota petit l'accent. Bino bomona pena kindokyo baba kindoki. Peuple botala. Peuple botala botala. Bande ke pena baba baby susu bo. Bande kwa fese ba ye ba osanga bidoko ndemo. Ezali mawa mingi. Bino moko botala peuple. En tout cas, kindoki na mboko. Basa ngo ya po basala mama surtout. Yango peuple. Botia biso maboko balendele batatano sango ba grâce ba John Ngefa tala bitumbu. Veste ya solo kota pressing mais osukolango na nini ekpakpa. Na mboko ke na pressing te. Omoni mawanango na ngana mbele na nzembo mais sanga kanda na sai confinement. Merci beaucoup à Léo Libanga Ezate, je pense. Ezali na papa Félix na Goma R. Service R. Service R papa na maman kola pambola bino mais na mona papa Félix na mama ndef mibale yao na lobi na mama okangi ngolo na mandef kanga papa Félix mama ndef wana bon apesi mbote na apôtre Elias papa émission eta monde mobimba yango prédication côté sabana na Nzambe prédication et toko signer contrat na yo na kosenga soki ba kondima ba verser mbongo pa na yo pona na teyaka ba chrétien ezali offerete parce que la télévision ezali commercial. Ezali commercial. Oui, pour bazo biloko na tindi ekota kuna les 7 signes de la sorcellerie. Septembre de la sorcellerie. Kola pambola yo to pesi mbote na mama na ngai batondoko edoxio l'équipe science na kitoko alekata grâce na kitoko kola pambola yo na pesi mbote na papa Ngefa le grand prêtre aleki na lende na kitoko. Roi de Bosalino. Bon to pesi mbote na professeur Papi yoka batamite mamabe basale enquête pour ba journaliste à Kinshasa batimba ba jeune investigateur batimba botuni na biso Papi Ngefa kuna na poto azalaka nini yoka bazongisi nataki komba mutute o azakala bilama na lokote yo linga za nini ako iba moko kwa kamera boni ki papa za les habits coûtent cher en Europe bilama basoma ona makasa bila basoma na mbongo bolinga za nini tala mitema mabe ba congolais bandi maka mutute kola pambola yo na pesi mbote na box likando na kati na italien to kolo azwa lokumu et puis to pesi susu mbote na B52 mami bomolo baleine mikolo nda baleine na munene azo flotter na kati océan na kati envers kola pambola yo pe to pesa mbote lisusu na kati ya papa Guillaume Loni na France tala ba vrai boss oya ba boss oya lobby et ça mboko ya propre ya kisite bon mbongo normal papa ce qui motabete ta 5 fois il faut ça ta signe de récompense ba mbongo mabeto ebi yango na makambo ya mabe andimi jeep de 5 hours je crois l'endele na kolomisa jeep lokola yo na kati aéroport ya Nzili botala nzambe apambola yo oto bengi ntula mwisi Guillaume Loni nzoku vimba la prospérité vimba l'élévation vimba la santé nazonga lisusu soko boisa mokili na yo oyoki papa kotati po biti pena combien pas moins de 80 000 $. Motandimi alobi mosalo sali na Congo to boy kaka biloba loba tek ko mbanga pe panza na biso na bi nazo tio na mai teme na kati avion auto bengi boss tranquille force tranquille to so que nano papa tika beta la moko ba bengi tout la musique papa Guillaume Loni na France vimba na nzoku ye wana makamu to sukisa na mbote suka na to sa pe boni na Nina
topesa ye mbote ya suka Eric Lele nzambe na ngai papa Eric Lele boss tozoyamba maboko ba vrai boss parmi batu po monaka papa ngefa azali propre makasi Eric Lele na kati et les habits boss Eric Lele les habits coûtent cher en Europe les habits na ngwanzu na ba chinois te ba kanjaku te les ba kanjaku te ba njulu câble te attention Eric Lele tikala si zatana mwana mboka na msata mo pepe ya pamba nano liaka na liata évidemment motema zo sanga passe nkola pambola boye molamba e mbote ya suka nazo pesa na mokenge e gaisola na kolembati na bando lembati polo balo na lembi na lembi e gaisola mokenge Ntula nina benga ici 1600 votes. Bamisu ba golia. Nasuki wana. Bamisu ba golia. Nasuki wana. Merci beaucoup. Ntula mwisi nzoko. Oye ba bengi mpokata benga mbisango benga na mbambu vimba obeta vimbi. Yo meloni onde makaba. Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Continuez à vous abonner, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Jordan Panzou, merci à Yadjani, Sita, infiniment merci et joyeux anniversaire d'avance à celui qu'on appelle les commandants en chef Blanchard Kadhafi, Motomoko bien, l'incontournable leader. En tout cas, joyeux anniversaire le 26 dia, Mahamtou Zalabien. Joyeux anniversaire également à ma petite sœur chérie, Judith Ndele, qui fait son anniversaire aujourd'hui. Merci beaucoup, portez-vous bien, bye bye, à la prochaine, au revoir. Oyonga na sana yango salabika moya we Simbola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi Oh papa salabika moi Papa na lola salabika moi Nalembi situation oyonga na sana yango salabika moya we Simbola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi Papa salabika moi Yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai. Kutuna moi na vula na hiver na été na salela kayo na umeli pe mingi na poste salabika moi Sala bongwa zanga lifuta basusu bako tunanga wapi kofulukisa moya ngai papozali wapi salabika moi wo revois ma situation papa salabika moi bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali yo pasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa wo salabika mwa yaya nasimba lipamboli nanga na tato lelonga
yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli mpe mingi na poste sala bikamwa ekokokisama ntango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai esala bikamwa Daniela consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours dès les premiers jours yanolaki ye sala bikamwa revois ma situation yaya sala bikamwa ngai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te o yango ninyo sala bikamwa yo mponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo mpe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te o sala bikamwa yango ninyo revois ma situation nga nalembi situation oyo nga nazana yango sala bikamwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na ngai yeswe tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne oh sala bikamwa oh yaya revois ma situation yaya sala bikamwa aipela koti bajene prière papa nalembi o kutu na moi nakoluka elongi na yo yawo kosala te naumeli mingi na poste yawe nazomona eloko te natiaki ekomi expire sala bikamwa Joseph alibota na ngai olobaki serrer la tête non la queue olobaki nakodefa te kasi nakodefisa obakisi tu as un plan de bonheur et non de malheur pour moi olobaki je serai renommé jusqu'à l'extrémité de la terre papa wapi yango sala bikamwa maloba na yo yango nde olobaka ekokisamaka papa kokiselanga mpe na tatololonga yaya oh yaya revois ma situation yaya nango ya mobali elomba fami na ngai yaya nango ye ngambe napesaka badime na bofronde kongola maninisa ya lola nasimba bénédiction nanga en life natatola elonga na yesu nasimba lipamboli nanga na maboko nakoluka elongi na yo yawo kosala te naumeli mingi na poste yawe nazomona eloko te natiaki ekomi expire sala bikamwa Joseph alibota na ngai olobaki serrer la tête non la queue olobaki nakodefa te kasi nakodefisa obakisi tu as un plan de bonheur et non de malheur pour moi olobaki je serai renommé jusqu'à l'extrémité de la terre papa wapi yango sala bikamwa maloba na yo yango nde olobaka ekokisamaka papa kokiselanga mpe na tatololonga yaya oh yaya revois ma situation yaya nango ya mobali elomba fami na ngai yaya nango ye ngambe napesaka badime na bofronde kongola maninisa ya lola nasimba bénédiction nanga en life natatola elonga na yesu nasimba lipamboli nanga na maboko bikamwa